Tiens, ma internet n'a pas si longtemps que Bissika Bozali. Bozabo en direct, il y a Flairmont HD, il y a des beaux moments de face à la on a Paris. Des beaux moments à Awa, Toza toujours à Paris, en exclusivité, tu as au Koutanana, Lidjo point pas. Tout le monde est vraiment, tout le monde est Awa, à Paris, Azolela, Mimi Chikeva, mais. L'isolo est vraiment à Mimi Chikeva, mes sincères condoléances à toute la famille Chikeva, na maman ya poto na poto, staff ya poto na poto, tout le monde a bon, tout le monde a déjà Véro Mangoyi, tout le monde a Élysée Paka, tout le monde a Anastasie Lombi, tout le monde a Lili Makaya, tout le monde a besoin tellement ébélé. Na présenté bino ba condoléances dans la part ya dembo au petit na bino vraiment aux alarana de tous les temps. Donc voilà, na plateau na ngala ozalanga moko te na vraiment la lutte au point partout relater moi lisolo moi muke a omega pel sou ko expliquer biso ndenge nini relation na yena Mimi Chikeva ezalaki ndenge nini parce que Mimi Chikeva na batana ino surtout lekaki côté ba musicien azalaki parmi ba membre to mwana ya molokai. Donc voilà to solango vraiment na lutte au point pas na sima caméra to sabongo na Pamela Soleil 10 ya match yenda simbi réalisation ya émission Yena Zikondo Poutou, meilleur journaliste de Paris. Dans Paris, Bercy, Zikondo Mitseti. Donc voilà. J'ai la Lidjo. Kota ko papa. Kota ko to soula. Ouais. Témano awa, ça moi bien. Donc voilà, ma condoléance nous par rapport à Mimi Chikeva. Mais ça m'a une potabilité. Dans ma condoléance, donc Paris Tozole là, et là on y a koloba nous, et on qui liwa un message ni koloba pour na bateau Bolanda image. Alors pour la image bateau Bolanda, vraiment à tout le monde, je dis que coin pas triste, c'était coin pas triste, triste pour la Nini parce que Mimi Chikeva, ça c'est mec là, malgré tout kabwana Iveta Lisiki, Iveta Kumbe, le produit na famille, ya monene, makasi, bana mine, nakati, yo wana sikoyo, aza, sœur na cousine na propre balisiki, hein, balisiko na otanga ba dodo, doudou, oya zaiko, nani, dodo dodo lisiki et ok moi non c'est pas grave n'avez tout ça l'émotion mais tout retourner moi si j'ai on a monné le pona bengele qui on a téléphone pourquoi ma na yolo za la rater vraiment aux arapé distant au mona kaka des sous-accent mutazawana au mona musika sikazawana mais yo Lidjo quoi pour ça la rater qu'est-ce qui se passe on a bana yolo c'est ça que je suis en train toujours de m'étonner. Je m'étonne à chaque fois. Et pourtant, et bien les baïbi qui ngana mwana yolo na botama na yolo. Oui. Nga botama na yolo. Wacha numéro 13. Wacha numéro 13 nga botama yolo. En face à Banduka. Banduka cycliste. Biso tulia ba trophée ya Nduka Dembo. Tu lèves trophée à Nduka, Bana Banduka wa Jack, Mengalisho, ba kombo kaka ezuki makaka. Mais pourquoi vous allez rater na kata événement na bango? C'est ça. Tout le monde qui terrain bana yolo yo za la quitter, ma soirée bana yolo za la rater, ma matin à pause za la rater, tu évites. Ignorance, biso ba congolais. Ba bana yolo zo ignorer yo. To le bazo ignorer. Parce que combien de fois nazo crier te menazo lo bake. Ozo be la bango. Nazaka mwana yo labareno bango babenga ngati petit moko yaki wa o télé yolo soki télé yolo ayepe na moneri na biso awa na Château Rouge. Oui. Moneri na biso ezali awa na Château Rouge na rue Saint-Luc, Saint-Augustin. Awa kaka. Vous comprenez? Mais toyoki ba sangwango kuna yango émotionné ngabi comment est-ce que je peux pas savoir ça? Mais que voulez-vous qu'on fasse? Tu veux vivre dans le monde de mon corps, il y a vitesse, ou bien il y a rapidité, ou bien il y a ignorance. Nous avons bâti un monde de commis qu'on vive. Parce que quand c'était vraiment que autour le bague, poto, l'air pendant les poteaux, poto, respect, la télémaïka, quand on va écouter rien. Ça. Francis Bilongo va premier parisien, va premier poteau, non. Bango et Francis Bilongo.
Ça, c'est des choses que Hermo Natalaka, qui est ignorance. Nazolo baka ignorance. Ataba na lemba. Omoni le na botami na yolo, na koli na lemba na ndako étage. Ndako étage wana na lemba, super lemba, bomokandi, numéro 200, palais na biso. Nous sommes le premier habitant, il y a super lemba. Pas super, Sinestar réseau salam après. Claude Kebana, na Yvette Kebana, na Yvette, na moi c'est Yvette. Ok, merci beaucoup. Bambote na bato ba Holanda émission vraiment Guy Basket Bambote Sikozali Dadi Mavungu le Bambote Sikozali et Tobo Sanité Tante babi muto lesa babiso tabaya fresh donc ya fresh na moi bière mo ya pio o ezala ka kitara biso mo ba tener et vraiment na niveau ya Château Rouge wana Bambote na Dodo Pela Bambote Sikozali et na robosa na te ba divé de la donc de la ba divé Bambote Sikozali et sans oublier Merdi Mayuku et Freddy Mavouela Bambote Bisika Bozali. Lucho Kwempa, lelo oyo tozomona manque ya respect, o bangolé balobaka falta de respect. Et quand c'est belé la carte musique na bino, ba règlement des comptes, hein, o kuna rotina ba bala molokai, o kuna rotina ba Gaulois, ba Warion, ba sanité, ba maman, ba papa bana, ba makangu to akomi ko finga na réseaux sociaux pour la musique. Alors, yebisa biso nanu, avi na ezani. C'est que tristesse. Pidikos méchant. Pidikos méchant. Nakata Angola, Nakata Luanda. Pidikos méchant. Nengo lobika que non Moses Deus. Moses Filius Deus. Moses Filius Deus. Pidikos méchant. Ngai oyebiler biso to ko la pena musique yango quand même. Quand même. Musique yango to sukol jeunesse la biso to est passé na Nandoule, ouais. Quand même. Biso to comment ko subir ba diabolisation non c'est la musique dembo. Na biso Hermo na zalaka entre le marteau et l'enclume ou Hermo na kumisa ou bien na police musique yango. Parce que Hermo parce que tel que ça te que pona yana poto na compte musique mute pesa nganda ku musique mute pesa nga ndenge na komabo. Ouais. Mais ezaka chance nzambe ndenge sala ka kendo nzambe azaka na bana na ye satana pe azana batuna ye bati bakena luka satana luka ka batute mais bana nzambe bazalaka c'est-à-dire Dieu a créé l'homme. Vous comprenez? Ouais. Mais mutana mususu a créé l'homme te. OK. Yé moko soko olandeli omona sambela nzambe l'air no sazalaka ka sambela nzambe atambola na ba kuruze na nzoto atambola kana ba maloba ya Dieu mufiti wana ayaka ko gêner biso but aya wana po aza jaloux na biso. OK. Vous comprenez mufiti wana? OK. C'est pour cela que je montre que il y a des trucs ils ont côté la biso tout à le rappel le comme malamu tout l'angate exemple ma be ya mikolo basala biso ba jeune toujours pour na corriger c'est comme si année wana les kaki ba koko na biso bazalaka ko bala basebele est-ce que ngala bala basebele polygamie to salini to longoli yango c'est toujours corriger erreur il y a ba vieux basala dans le passé et ba vieux peut ba commis conscient ba habiter que ça n'a pas sebele et là ma vous comprenez quel que soit le problème bien sûr ataba divorce zoya mais l'indimité que si vous allez divorce pour aux bango 4 mais vous gérez bango comment si vous avez réfléchi au bandotika la kaka pour moi c'est qui toko ezala moi c'est ma base à raté déjà moi c'est ma base à raté donc moi si botena ebi me pas yana et pas mobile na so azo pesa e azo sala e tala kaka ba o bazo kima mibali bazo linga kozala na mibali bien te bomona ba komaka ba vilaine. Ba vilaine ouais. Au moins comme méchante. Moi ça dans mobile moi ngi. Moi sur au monde raillé à ça jati. Moi yango mona mobile moi je t'aime na tongo. Moi je t'aime na tongo yango ça moi Zoubi. Sourire à moi si. Zoubi autant c'est Milote on dirait que Ngoyi. Moi Zoubi oh j'aimerais bien être à côté de toi quand tu te lèves le matin. Ouais. Il y a ça là. Ça là ndé bongo. Et ça là ndé bongo. Pona ubiko sans moi si que on est quoi? On est rien. Parce que l'homme, qui l'a fait l'homme? Quitte à Bobima Mobali comment?
Ok, merci beaucoup, Lidjo Kwempa. Donc voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que la musique légende à Zalara? La musique. Légende. Le mot légende, ça te dit quelque chose? Ça dit, légende. Légende. Jaloux. Mais légende. Légende, c'est quoi ça, Balobi? Légende. Suka ya bimsa jaloux. T'es jaloux, t'es. Parce que bah comme il légende bah comme bah jaloux ya bato bazubima ya sika. Paraît-il. Mais non. Est-ce que la légende musique la musique légende azali ou pas? La légende, nga yebi logo za légende bah comment on a livre. Légende. Qui est la légende? Légende c'est quoi? C'est un livre. Légende, c'est-à-dire comment ma cambo, n'est-ce Bible? Les légendes. Ok. Bible, les légendes. Oui. Il y a des légendes. Par exemple, attention, l'église, par exemple, les légendes. Parce que l'église, au Yébika, quand on a musique, si tu peux me comment les gens autour bango comment les gens d'habitude commenter mais ndenge bozo zelango linga pena zelango est-ce qu'on a musique yoza légende ou pas nazwango na ndenga musique na ndenga point pathologie elingolo ba ndenge ka les gens sika ezaki que bon Kwempa Lidjo Kwempa le grand samouraï de la nouvelle génération. La légende. C'est la légende de la musique congolaise. De la musique congolaise. Le passé fait le présent. Et le présent fera la. Non, Moutobo Yazate. Lidjo Kwempa, Lidjo Kwempa, aux légendes. Natala qui émission. Natala qui émission. Moutobo Yazate légende. Yo tosali ceci c'est là. Obeta porokondo. Obanandenge nini nakoloba. Ah ngaye. Ayebinga ndenge nini ko yakoloba yete. Papa Wemba akoloba keno. Légende. Lidjo Kwempa. Le chanteur folklorique. Ok. De Viva la musique. Mais naïvité, comment est-ce que vous pouvez créer vos histoires à vous qui ne concernent même pas, qui ne me concernent pas ou qui ne concernent pas le groupe le groupe Viva la musique. Ni Molokai. Ok, toi avancé. Nzembo na yo ya ceci c'est là. Est-ce que ça la tube ou pas? Nzembo na ceci c'est là. Nzembo na ya ceci c'est là. La tube. Te banzembo ya batumiso ya batibi yangeza tibité. Ezani. Les chefs d'œuvre. C'est quoi la différence? La différence c'est tib. Ebimi. Et ça la succès te. Et ça tube. Et ça la succès, et ça tube. Ah tube on est simbi. Tube on est simbi. Là tu n'as pas ba fali na ba ferre, na ba héritier wata, na ba fabricants, ba déplique, ba ngeza ba tube. C'est quoi yo? Chef d'œuvre. Ok. Et ça ceci c'est là te. Pourquoi bino ba ceci c'est là? Parce que on les a référence moi à Liboso. Musingile ah moi na Liboso. Moi à Liboso. Musingile état civil. Hello ma chérie. Hello bonjour. Na bombe lion suka bolamu. Oya. Merci beaucoup. Tu as les deux questions. Bendoson a le bien patron et bala surtout à Viva la musique. Bendoson. Ah ouais. Arrivé dans la photo. Alors bibi oyokite bana. Bana Viva la musique. Mais biso za bana te. Viva la musique. Cours de grand. Cours de grand. OK. Donc les restes on va dire bana. Mais arrivé à la photo quand même on qui était reçu la na ya vanda na ye. Ya reçu la mwanda wa Viva la musique ndenge ni marambo eleka. Oui. De se contacter qui ayaki pe ko lukanga ya en église. Ah OK. Après l'église ayaki to kutani na ye malheureusement tout sur le téléphone il est parti en Belgique et puis voilà. C'est un petit pas un petit mais c'est un collègue sage. Je l'adore bien dans ce sens. Je reconnaître que Bendoson a fait partie à Viva la musique mais acha mon vote azoloba que a fait partie na Viva la musique. Tout ce que Papa Wemba fait partie de Viva la musique. Parce que Viva la musique d'abord c'est qui? Viva la musique tout d'abord c'est qui? C'est Papa Wemba. Bon, malgré qu'il nous attribuait ce nom, qui disait que ce nom vous appartient. Viva Muluka, c'est à toi, Lidjo Kwempa. Fais ce que tu fais, je viendrai seulement chanter. Et ainsi c'est suite. Luciana, fais, je viendrai chanter. Tu vois? C'est. Acha mon vote, azoboya pour la nuit. Acha mon vote. C'est qui?
Mais H mon vote bien avant papa Wemba na ndenge zo recruter bino na ndenge papa Wemba kei. C'est qui papa H mon vote ah asala njembo nini? Asala njembo te ndaka s'appelle. Mais voilà, nga yebisanga makambo ba musicien o basala banzembo comme ça oya yebisanga makambo fort. Parce que makambo fort ndenge nga na telema ko asa mon vote o telema ko lekanga te. Oh, Konga nazo yebisa yo. Oh. Non balanda bisoti. Balanda. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Sono tembo otemineni. 10 match, zola kana lijo kwempa. Zola kana vela lijo kwempa. Te. Zola lijo kwempa. Kutu. Eh. Donc awa acha zate, a hotel maté. Ah. Mais c'est ba comparaison na ngana yemba ko bien na te. Bo moni ngana lati ya. Mais ngana moni na te na lati. Ngana yemba ka o ngana sakani. Musique. Ngana yemba kana beta musique ya sakani. Aza na évité. Sur Yebsa Biso, Ntembo tu le dans la studio, ça fait 5 ans quand même. Où Méli? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. La promesse. Non, la promesse. La compromesse. La compromesse, c'est un éthique que Boyokana Moutou, aussi l'Isa Eloko. Attends un moment encore, Lijo Kwempa. Asi, à commis dans Soukati. But M. Souto Nazo Salavanzembo, dans le studio par exemple, au monde. Les musiciens sont benga, ingénieur de son. Pour voyez, vous savez que Banzembona, boya. Aucun batepe a tindeli un bon que nous freiner. Projet. Freiner projet. Sandra de Molokai. Sandra de Molokai. Soit là, on y aura dans la Flairmont HD. De toi, boye. Les policiers donc. Yebsa Biso non. Et là, on y aura Sengana. Et là, on y aura Sengana. Et là, on y aura Sengana. Flairmont HD. Naba Rocky Masamba da Silva naba Guy Masamba et là on y resenga bango par rapport à tel nzembo moko et là on y zozanga Flairmont Rocky Masamba da Silva nga nazanani Lijo Kwempa naza Lijo Kwempa le grand samouraï de la nouvelle génération ce que l'ingito reprendre toujours remix ya nouvelle génération lokola na moni na viva ba komi ko sala neti ba ina kanga pona o ba lobela kanga makambo ya mabem na komba papa na kumba mokumba ya batu nyonso koza nostra yango na mutana le bon lokola balingi bazolinga nini te na viva bazolinga ndambo vaut mieux kutu que reprendre pe ba biloko na yo sala succès na kati ya photo awa ya ba yudufisi ezali ba modoko Jean Franco Ferre tu vois na yebisa ba Chiwara bon mutu lokola nani Jean-Paul Matadi na Belgique ouais Jean-Paul Matadi Jean-Paul na Belgique ozomona tozo sala banzembo epa ya petit na ngai Johnny ouais Johnny tozo sala kuna banzembo epa na ye Tout na petit Congolo Roger Congolo nanga ya Pache Congolo to kepe po to sabanze moto komi po to sabanze moto komi to mona ke non batimo bazo ba autozela dembo yibika place uzaka autozela bo sala depuis na yaki eza na belo mususu moya o raconter ngote oyo tozo kutana nango mais pourquoi nazo kutana nango pour naza ngai Lijo Kwempa ou bien parce que nazali les grands samouraïs na yebi na nga rien non et la bonté pourquoi babilo kande ngwana entre biso ba musicien OK na o benga musicien yako yemba yaka to yemba tala makambo sala et au mona par exemple collégien au sala nzembo yaka abengi camarade moko ya koyemba si molo ya kobeta drum si molo aye mais ngona Brice Malonga ndinga zana asali programmation kitoko uzoka petit na biso collégien abimisi nzembo mugusoko yo nzembo wana ondimate parce que merci beaucoup Lijo Kwempa to comme na souvent vraiment donc il faut quand même ko totika ignorance na bato yo basala po omoni ko leur bato basala bino pe bozo sala esani et le capé ba misuba ya kaka alors il faut vous alaka souple bolo bane ndenge omoni acte fali asali pour moi ce que ça concurrence ce que ça nini mais sali quand même bien aina bendo acte wana aina bendo eza ba acte bato ebele basala yango yo boza oui asala yango
nani JP Mpiana asalango Werason asalango ba bon acte ba acte à bien entre les collègues acte à bien yango tozolinga et continue et non ba polémique qui nous freine la polémique neti na web Zikondo ndenga zawana na betina Pamela 10 à match na pesa ba mbote kaka ya trop na moneri na biso na pesa junior leader le petit na leader junior Malongi oyo leader na bango nyonso junior Malongi pe omoneri na biso mo choral mobimba Bengizawana, Timothée Vilta, Hortense Milot, Ngoï, Nali Passa, Marie-Jeanne Ngoï, Cécile Ngoï, Didit Libati, na le ministre national Dembo. Yemoro Dembo. Ok, merci. Dembo, Wembo, pe na Belgique, kuna na zong sasu Chiwara, na zong sasu Jean-Paul Matadi, Didit Libati, tozana Dona Bolila, Dadi. Oh, le Dadi Mavung, Vungule. Dadi Mavung, Vungule. Omoneri na biso nyonso. Guy Basket, tu continue. Mais na pesi penda isusu abe na biso Joël Mpati oyo aza kosunga biso abe Robert Norbert Mpati oyo aza kosunga biso ba petit nanga Christian oyo ya ba cameraman na gati omoneri bana na ngai na benga bango bana nanga na Joëla Noëlla Noëlla fête anniversaire à moi nana Ok, merci beaucoup. Toujours merci beaucoup Nabino Bambo Tezebele na pesi les as de la plaine les as de la plaine na pesi bango Jean-Marie Weston na pesi bango ta trop na JP président Joseph président Mbuku le Bruno Dekese Dikando Diongo as de la Corunta Gloria Bulukutu mais pourquoi pas? Ok, merci beaucoup. Licho, maman t'as aussi la tête. Nada Micheline Milot Ngoy. Nada Micheline na Michel. Omi Balé. Nabosani Petit sous bébé Milot. Nabosani de famille Milot. Nabosani de vraiment. Bateau la bossari ko whisky. Yes maman. Yes maman. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Bon, comprendre, les gens quoi pour aller. Masala ça, moi c'est mané. Cambodgien, les Cambodgiens. Respect. Et puis voilà botika. Voilà naté ba petit na bisoni sringi bazala ba petit Pacheco. Ouais. Popo Miyake. Popo Miyake. Benderson. Oh mais on se Christian. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Pour comprendre, ouais, les abonnés les gens quoi pas. Papier ba warion. Donc voilà. Merci à toi, Pamela Dizamatch. Merci à tout le monde. Merci à l'abonné Nanga Sika. Merci à la frère Nanga surtout à l'Ingaradem. Moi, c'est Mandef. Pour continuer toujours à s'abonner à Flairmont HD. Borozala de suite. Vous comprenez? Il y a ça à Moni. À moi, on est à Moni vive la musique à Moni Molokai. Dans la Nenga Boy. À Télémi. À suivre, abonnez-vous. Salut ma famille. Le cube qui gagne toujours. Flair Monde HD, YouTube. Ici sur le faiseur de stars, déjà à Paname. Big salutations à vous, grosse force à vous. On est ensemble. Flair Monde HD, Targaz. Flair Monde HD, chaîne Nabiso Yasika. Tous abonnés Bisonio Soché, Demowemo. Moi c'est Mandef. Kitoko.